oza fou yo. Oza fou, oza liboma. Ba vampire. Merci, merci. Non, Fumu Kimbangu. Nzambe na déclaré liwa na Kanambe place avant wana. Et puis le ba maman na Kananga, baza ko vivre na $3. Kalev et Aner Tourubanga ote posa rien oza mokufu oza mopoli azikata na avion nego mataka na avion bo kufa yo ngai na kofuka melaka ba Rwanda te pe na za esclave ya motote na boya idolatrie na vina ngai Moïse Chombe ameka kabola katanga na koka wana lumière wana yango naza nango na maboko na akabola katanga na koka yo imbécile moko irretre moko sans CV na mutu bokeba na bino naliaka 1 euro na bino te bokeba na fuka melaka ba Rwanda te o balakise français na 12 heures tale longi mabe mise vimba etondama ne longi lokwa ligorodo dialogue na Kanambe bayibake ba ange basi ba clôturer na Congo papa Kimbangu asa telemi na kangi yango politicien moko ko zongo lisusu te ti c'est que débat abanda politique na tika ata kotanga komba Kimbangu te et puis lelo ba mama na Kananga baza ko vivre na $3 to longoli Tshisekedi na komba sasa bokeba na ba soso euti Turquie bazo benga yango ba soso ya sida ni faseka peuple faseka peuple et puis I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Mbote nabalandi nyonso ya 3w.bomokoyamboka.com. Denge na mesana ko sepelisa bino. Na mesana kokota la banda kona bino oui ezaka pona kocha bino ta musuma diki mwende wosekaka obando sekei pa ozali mais leo na iko sekisa oti wayambo o biso nyonso to yebi mobundeli mboka mwana mboka oyo aza na susi ya mboka oyo alingaka mboka na ye mingi eza te tobeta masolo par rapport ya nini boko découvrir masolo na biso eza ya nini otoli kobeta na wayambo mwana mboka à suivre naza kobenga wayambo na plateau nanga bonjour mwana mboka lisanga ya Congo mwana Fumu Kimbangu notre prophète motindami ya mokili mobimba papa Kimbangu aza na biso papa Kimbangu c'est notre prophète bolinga te c'est lui oh Nzambe atindelaki biso po a sauver peuple noir pas sauver peuple à Congo mboko prophète abotami yeba yango ki ba divisera yango te mabelo prophète abotami e kabwanaka te soki bo bazo sakana na mabele ya Kimbangu d'ici là ba komona ba soda mikuse na kata Congo pe to ko chasser bango balobi e bandelika ko bandi mbala moko na moto boye elle kama molimo te bomoko ya mboka quand on explique ki www.com bomoko ya mboka ezali site oyo eza ko aider bitumba ya papa Kimbangu bitumba ya Patrice Emery Lumbumba bitumba ya mama Kipa Vita bitumba ya Bakanza na kati ya bomoko ya mboka bitumba ya mama Anouarit bitumba ya papa Alain Moloto atikile biso livre article biso abitole la te meto papa bango na molimo bitumba ya Floribert Chebe ya président droit de l'homme sans voix au baboma na imposteur Ari du Polite Kanambe le fils de Christophe Kanambe madame Marceline Misoma Vondo oya bomelanga fidèle bazana Rwandais touch oya za même na niveau ya kozala pousse te na kata Congo ya kati ya bomoko ya mboka yango nde sangisi biso tout bana république d'Isaïe soit disant république du Congo soit ndenge nini bomoko ya mboka eza kolakisa victoire otozana yango o soki na zo sala na émission ezo pesa ngai courage ya kotatola pe koloba vérité parce que place vérité zali ténèbres okokango te bomoko ya mboka ezali bitumba ya papa Kimbangu pe bitumba o lek na biso asemolaki Cédric Nyanza pe bitumba ya Pascal ezali bitumba ya Boketu Wayambo elongo na ba patriote nyonso o bazali banda ya mboka te tina ki to sangani pona likambo ya mabele to sangani apona quiconque to adorer moto ou bien moto bangisa moto ou bien moto aboma moto
tokobanga pe mutu moko te bomoko ya mboka ezali libération ya esprit biso toye na libération ya esprit peuple congolais bazwa libération ya bosomi na bango bitumbo papa Kimbangu abundaki pe akufelaki yango il fait peuple congolais bazwa yango c'est ça bitumba ya Bokechi Wayambo okomaki kobanga kobima wana moni osengi déjà pardon bomoko ya mboka nana kobangisa Wayambo na mokila Congo wana pardon nangeze pas Dieu tout pour ça po musique nzambe apesaka na beta na kosaka peuple congolais na nduraki peuple na ngana erreur yango na sengande nzambe pardon na sengai pardon et pas ya peuple congolais na sengi pardon et pas Fumu Kimbangu ke na bosanaki ke yenda za mutinda minabiso bato na kosenga pardon bango wana moto azana makila peuple congolais na osenge pardon na pouvoir nini oyo ye soi-disant Tshisekedi azana ngo na miso na ngai ya l'équipe papa na ngai longombolo à l'équipe papa na ngai te aleki maman na ngai te on comprend donc on a biloko à pas pamba ba ténèbres bato ba idolâtrie bato ba botama ba esprit faible il y a les gens ba esprit faible papa lona maman no ba botio mais o tikala ko adorer olo adorer nzambe o azo peso pema o adorer mabele ya Congo mais bokoma ko adorer moto bokoma ko père po olo bela moto likambo il faut ça là on va nango so 30 à 40 pe okufi nango biso to yawa pona kuluba polele na bomoko amboka congolais moko akubanga azate c'est notre terre nakata mabele ya Congo ba politicien bazate baza ba voleur ba vampire les vampirés ba cannibales on comprend bato ba bomi ba millions de congolais to poussana ki pembeni na bango poto ba baza banen baza ba dangereux on comprend baza ba dangereux bato yo balalisa peuple congolais ba pillage les kana kini eza bango ezaye makambeleke belé na Congo lelo souffrance à peuple congolais un leader il faut zoloka ba Bokechi Wayambo leader oka ba Patrice Emery Lumbumba leader à Lobaka okoloba na seconde nyonso pona ko informer peuple now mais leader quand tu pars pas aux leader te mokolonga na kotika la koloba discours à 1 minute 2 minutes peuple congolais bo tianga na garage moko ndenge na lobaka bo moko boko mona na komina 1 minute botala kanga lisusu te il fait na retraite ce qui faut ezali surtout quitter au retraite nga moto akobangisa nga azate pe moto akokanga te po na likolo na moto azali likolo na nga aza plus puissant Dieu tout puissant moto asala ngai pona botama na Congo nazo défendre ba valeur moko cause nangeza juste bomoko mboka donc moto akobangisa nga kutu na moni ete obanga ki papa oloba moto akobangisa ote oke ko porter plainte awawa ke balobi bakoboma yo non omoni plainte parce que bango bakanisa ki ke oyo za mboka to na mboka ya occupation oyo ba Rwanda ndenge bazolia ye moto wana ils sont disant comme on est moins bien en tangate mais moteur pour appeler ces valeurs pour la zana valeur tout d'abord ça petit azan elungi ya ba bébé otu ko botama akene Congo akeno lia mbongo oyo za bamboka moko to ba pays moko pays des droits d'autant moto asali o tato menace il fait na kele na police pour ça la plainte na bisa police ke moto boy Rez Kazadi alekaki amenasaki ngai na ndeko na ngai pe musu Gilles ndeko na ngai Gilles ba papa longo bazalaki wana tolekaki po to sala plainte wana donc plainte na ngai na salaki ya kubanga moto te papa naza na peuple au plus de 60 millions d'habitants derrière ngai boko yo kobangisa ngai yo moninga na dialogue na ba Rwandais moto akobanga nde o aza isolé mais nga naza toute une nation derrière ngai na malobo nzambe atini ngai na loba vérité parce que bazokoka to mota vérité bakobenga aza impoli mota vérité ce sont ba congolais wana ba groupe ya bato IDPS bato baza ba revers o baza ba revers bango ba dépassaki ba mbongo pona ba élection ko le kangane na dépassaki pona ba élection ya papa Tshisekedi on comprend ngai nazawa moto akobangisa nga azate bomoko mboka moto akobangisa yo azate bino nyonso boza kolanda biso na 3w.bomokoyamboka.com oyo esimbami na ye moko nga na bengaka
PDG Patrick Digital Momo quoi na souhaite ba salam na yango yo biso to continuer toujours musala to za continuer mission na wayambo papa na lingi na zonga lisusu bo bengi biso les 11 bo benga biso boya réunion za to comme na bolingi te to filmer mais on a qui ko senga o ça le moi résumé mouké il par rapport il y a réunion au bosala qui a les 11 tout d'abord réunion na zala qui a intellectuel Moni est intellectuel congolais, les intellectuels congolais, oyo baza ko défendre mboka na bango. To mona ki ba sakani na biso depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui na 21e siècle, ba zumbo kanabiso bango tout wana ba Jean-Pierre Mbemba, ba Tshisekedi, ba Antoine Kizenga, ba Mozito, ba Mokolo Pombo, ba Obe Minaku, ba André Kimbuta, baza ebele. Bazumbo kanabiso ba kabiango pa ba Rwandais ba touch pona ba plaisir na bango lelo oyo bandeko oyo baza ko défendre mboka lelo tout ça qui riona ce sont les intellectuels congolais oyo bazana savoir vivre o baibi o nzamba pesi bango bana bilaka o papa Kimbangu alobaka to sala ki réunion pona ko yebisa ke monsieur Tshisekedi to ko yokaka ye lisusu te c'est la fin de l'histoire. C'est la fin des distractions. Tu sais que dans Zanzambé, Tokoyoka Lisusu te. Nazongi Lisusu, tu sais que dans l'équipe Papa Nanga André Longombolo te. Papa Nanga za plus fort que tu sais que parce que Boti Mona Moko za déterminé, ba discours Nanga déterminé et puis naza eza facilité nga ba korompaka te. Et puis na fuka melaka mota mokilité et puis na adoraka mota mokilité. Donc je crois que tu sais que dans sakani esprit ya peuple congolais ba lokuta na ye ya ko dormi peuple bola la pongia ba bébé ba lokuta bo mise en charge au kosenga dialogue soit déjà sengi dialogue ok dialogue wana ba cadre ye kutu signature kutu signature wana te même ba cadre wana na parlement na bango na Congo et pas Obe Minaku même ezate même ba tokei bande konanga ya États-Unis ba kena département africain au place ba décider makambo ya Afrique pe ya Congo ba corps cadre wana ezate ça fait ba kende ki Félix na papa na Tshisekedi ba kende ki po ba dormi peuple Dieu merci Dieu tout puissant Dieu tout puissant Dieu tout puissant le créateur des cieux et la terre a percé une puissance ya ko réveiller peuple nangai sur base ya escroquerie ya mensonge o ya ko kosa peuple na yo o batu ba kufi ba millions de millions soit disant 33 ans ya lit ya Kulutu Tshisekedi abomisa batebele pe lelo nga même peuple congolais na ba que nous ça la gouvernement union nationale yango ba leba mbongo yango na ba lembongo balingi vérité te yango mona bande suba kosa o tribaliste yo Tshisekedi aleki Kimbangu Tshisekedi aleki aleki même aleki Lumbumba Tshisekedi aleki président Kasavu aleki Tshisekedi aleki Ale Moloto aleki Floribert Chebeya pourquoi baboma Chebeya soki Tshisekedi azalaki na bangote mais il fallait ba beta ema ça c'est on comprend est-ce que Tshisekedi ndenga zana aleki Arma Tungulu aleki même pangai on comprend pour moto aza kolia communion soki na miso ya 12 millions de morts na miso papa Kimbangu soki famille ya Tshisekedi il y a $1 €1 na mbongo na maboko ya Ridi Polite Kaname un vagabond un irrétrait o ata na CV mon côté à cause de la ta jardinier na Congo te à cause de la même mona musala na nga na Congo te soki famille ya Tshisekedi balia même $1 ya oyo bokomona makambo ekoya parce qu'on ne peut pas jouer avec la nation. Nation, il faut un leader à protéger la nation. Attends, Mobutu a zalaka mabe à Mobutu, mais Mobutu a protégé qui peuple wana. Il fait tout à la claire. Mobutu a bomé mboka na reçu Congo te na social na ba fête na makambo na belé o bango tout bazalaka complice na makambo mais Mobutu azozo ba mercenaire pour na battre la peuple là toyebi ba guerre à 80 jours toyebi makambo belé tanga Mobutu ezalaki yokolo boma peuple wana est-ce que ba violaki ba mama il fait tout fungola bateau
toboyi bahypocrite les gens oyo baza bahypocrite oyo bazosala idolâtrie yo ozo adore moto moko azobomisa bato avenir eza te exemple yango discours ekomi ya 1 minute adore kutu remercie ata papa na mama na yo oyo basali yo na mokili kozala yango en bref tosalaki réunion na biso mpo toboyi biso peuple congolais toboyi Tshisekedi ase mêlé na makambo ya Congo tokoyokaka toboyi na ye na mona ne Félix toboyi mpo basakani na peuple congolais yoke reste papa pe diaspora remercier obundi awa Tshisekedi atikala ta ko remercier diaspora te pe peuple na ngai merci na ndenge bo soutenaki ngai ke nakena na bitumbo tala e resir te bayibi biso élection tokosani yoke respect minimum à respect même il y a 1 minute pour la nation congolaise bango bakase peuple congolais kozala abandonné et ça pour na ko agresser te ou bien ko battre mais vérité ko triompher toujours jamais ténèbres a ko gagner lumière yango monike to boy réunion to salaki et puis tous les Congolais soit déjà ba politiciens ba accompagnateurs les gens au baza ko accompagner pour na ko exterminer peuple congolais soki oya ko meka dialogue na kanambi bayibake ba ange basi ba clôturer na Congo papa Kimbangu asa telemi pour na mabeli na Congo pour lelo si bango ba reconnaître papa Kimbangu prophète te mais ngana reconnaître papa Kimbangu taki prophète ya boketu wa yambo motinda mi ya Dieu tout puissant pour na mabeli ya Congo wana yango bref ke na kombo ya papa Kimbangu to longo et puis Tshisekedi débat abanda politique na tika ata kotanga komba Kimbangu te yango na bina kombo ya papa Kimbangu to longoli Tshisekedi na komba to longoli epe na makamba politique ya Congo to koyoka ye lisusu te c'est fini. C'est fini. Ce bateau linga yonani ozolo bana komba na zolo bana kombo ya Patrice Emery Lumbumba na zolo bana kombo ya Kimbangu na zolo bana kombo ya 12 millions de morts na zolo bana kombo ya bateau bakufaki le 26 novembre 2011 tina bateau batere bango 450 personnes batere bango na maloko force bateau bakongola otuna yona pouvoir nini mais c'est la fin to koyoka lisute tango animalité que départ banda politique to hôtel melete to comprendre te mais lelo to comprendre que Tshisekedi azanani c'est dangereux bakozo peuple congolais en otage te hein? Donc c'est ça réunion na bino nembo sanganaki eza juste pour bolongo la papa Tshisekedi tolongoli Félix Tshisekedi tolongoli na bolongoli wapi parce que baza ko travailler te bazo travailler na bango mais oko travailler no mais sous bato bazo ko lisute même na Congo na Kinshasa même ba diaspora c'est pas les combattants c'est les diaspora qui dirigent pour diaspora moto bazana économie ya Congo na plus de 9 milliards biso ba diaspora to monique to lesa famille na biso to ki para famille na biso moto moko a supporter la diaspora zate moto moko azo soutenir diaspora te yango na kombo ya ba diaspora to boy to yoki su mais c'est Tshisekedi te pourquoi biso surtout ngana ali na ko yokaka ye lisusu te et puis ata bet na ko yokaka peut na sina lobinyoso betela biso mom ke balandi a 3 fois W ba meka koye ba réunion outil dernière fois a osaki qui invité et pas il y a docteur Mpila betela biso moi na muke bo solo la ini mais merci bomoko mboka parce que tant bitumbo ngana bantango ngana nazwaki nguya ya Nzambe pona ko interpeller misala ya monsieur Tshisekedi bato bele ba fingi ngai balobi n'importe quoi bokatu mesiko docteur Mpila azali nyama oyo ezalaki na kati ya nzoto ya Tshisekedi oyo bandi IDPS na moi je m'afuna makamba IDPS nazoloba parce que IDPS s'engageaki Congo na processus moko que peuple nanga bazwa quelque chose loka peuple nanga et puis ba yesu deuxième fois ba s'engager Congo na dialogue yango docteur puis lazali moto abanda IDPS na 1980 bato bazo finga lem sou boketu yambo bazalaki na ba age yango docteur Mpila interpella bimisi ba secret ba fi docteur Mpila kutaza même village na monsieur Tshisekedi docteur Mpila baza village soko ba finga ye pour le motabi vérité ya IDPS mais à lobby nino juste à lobby vraiment soki Dieu merci bazu pouvoir anate soki
Tshisekedi azwaki pouvoir wana mais peuple congolais balinga basuka ndenge nini lié na bana na ye balinga babom balinga bazala plus grave que Rwandais wana imposer un irrétré mona ya Christophe Kanambe miso mavondo parce que balinga baboma peuple wana dans l'état yemoko Félix alobaki bozira moko na kozwa pouvoir bokomona ba contre rendre ko salme Félix donc quelle audace donc quel orgueilleux alobiki yoko boma peuple congolais pour na peuple congolais à défendre les droits na yango docteur pour alobiki Dieu merci tozu pouvoir wana te parce que elinga ezala somo et puis alobiki makamuna bango ndenge ba fortifia nini statut na bango ya IDPS alobi makambo ndenge famille biologique ya Monsieur Tshisekedi nde baliaka bambongo bani yango tokene ko appuyer po ezalaka boketu te ezali euta kati ya monoko ya cofondateur ya IDPS passé dans 13 parlementaires docteur Mpula pas azalaka vivant azali témoin vivant oya ebis ba secret ya Monsieur Tshisekedi maga ko bimisa no sote mais na mukeka lobaki wana yango netina biso to sala ngo ba analyse lelo basuki wa lelo mututu ya pesi boketu wa ya raison un vrai leader incontournable na kata Congo po boketu abanga na mutute est-ce que kendaki na réunion wana te pour na ndenge balobi ko makambo ko guerre mo tribal au monique non pour baloba te ke za makambo ya biso batu ya côté mai na kene pe makambo na bango kwa yaza muluba pour baloba lisute ngana moto aba Congo mon frère papa note ko beto na botina bomoko le msusu site na biso sala obitina na ngote bomoko ezali se kifumu kimbangu notre prophète abi yonde prophète kasité papa ngai na kende ki kuna ko soutenir docteur pour la passer oyo abunda longwa 1980 ba mona ndenge ba futie monnaie de singe yango na kende ko soutenir na kende ki makambo ba lobaka na mona mboka et puis makambo ba so déjà ba tribaliste et bato baza basse classe na esprit pour tango biso tabo keto le cacao na finga ka bato tout nanko c'est ça les gens qui mangent avec les diables na ko finga ka bango pe nanko moto ko kanga munoko na nga azate moto ko kanga na munoko na nga azate o to akoraboler na petit rwandais na ko interpeller na ko finga et c'est une grand arme na ngai o la mwisi nation na ngai pour un diable ba décortiquer kainde ngazali un diable ba négocier na diable te munguna no ko négocier notre moto abomeli mama na moto abomi mwasi na ngai abomi bana na ngai na ko négocier so moni moto o aza ko négocier na diable abomi famille à moto, ça fait moto na diable. Ça fait toutes les soit disant ba politicien à Congo parce que na mona politicien na Congo azate. Ya on a kene ko appuyer papa Mpula et que ba mona que soit ba tribal mais lelo ba finga papa Mpula. Tout mona bango. Échec 0 0 0 bozu 0 le Congo restera uni non divisé. On comprend yango tuye awa pona ko dénoncer ba makambo ezolekana na Congo surtout makambo ba élection oyo balingi basa na mois de août pona ba kinocha bande kwa Katanga l'air est grave situation est grave que balingi batsa Zoé oyo suki belé ka bavo Marie depuis ya ko kata suki te un irrétro atanga même gardien te balingi batsa ye akoma gouverneur na Lumbashi pour akaboli Katanga na 4 parties ti bande kwa Katanga bola muka moto na c'est dangereux abomela biso muzero désiré comme c'est un fils du pays aki na droit ya kolongola maréchal Mobutu akoma président Congo moto boko ana décès à Congo te ko ba congolais boté akoma président te même docteur Mukwege so akoma président komi président même bomoko mboka so akoma président komi président même nga boketo so na bina akoma président na komi président parce que nana makila ya kimbangu na congolais Congolais moko za na pouvoir ya kokanga Congolais moko te Congo esalema pona Tshisekedi te Tshisekedi ou jamais le Congo ou jamais la nation congolais ou jamais yango tozo sango ke bandeko ya Katanga moto na boma muzero la désiré Kabila boma katu mamwaki aboma Samba Kaputa bomi Aimé Kabila bomi Espé Kabila a exterminé ba Katangais yango na ye a corrompre ba député ya Lumbashi ya Katanga na 1500 €
pour balongola ba député on a batia ba député à sika je crois na mois de août eloko balingi basala yango moi je crois que ba mutoto a mama nyoso ya Katanga bo sanga na Katanga ekozala diviser yo Kanambe oza fou oza liboma Nzambe na déclaré liwela na Kanambe place avandi wana azikata na avion nego mataka na avion bo kufa yo Moïse Tshombe ameka kabola Katanga na koka akabola Katanga na koka yo imbécile moko irretre moko sans CV na mutu o balakise français na 12 heures tale longi mabe mise vimba etondama na longi lokwa ligorodo lelo oyo yo Kanambe oyobio o kabola Congo na 26 provinces ok ba Belge tango ba vandaka 80 ans pour basala ka 6 provinces ti ba créer ba nzela ba makamnot ezwaka 23 ans mais yo oya lelo kabola Congo na 26 provinces na une année otikali nango ya mandat okosala na une année okotia aéroport okotia ba bâtiment lelo oyo na mboko ka Katanga yo Kanambe weli ko kabola 26 provinces mais na kananga kuna na kananga toza plus de o babengaki Luabour babengango Luabour so Luabour toza na plus de 10 millions d'habitants na 10 millions d'habitants morgue zakaka ya 6 places mboko ka kananga 10 millions d'habitants morgue o bakundaka batoka 6 places et puis l'hôpital les a plus de na 15 km à 20 km pour bato bakenaka l'hôpital a bien pe ba ki sezate et puis lelo ba maman na kananga baza ko vivre na $3 pour maman to kaka 10 katini ya mai asala 20 km aller pour ba payer $3 pour aller sabana bongo boko webisa biso ke un moto ndenge wana i dialogue pe a dialogue na nation te yoke kozeri moral na ba militaire mais aza ko vivre ti azui temps ya ko vivre 15 ans 12 ans na kata Congo bike ezamawa c'est une humiliation hein na bande ko ba général ya ba militaire ba lieutenant colonel vraiment bo vandi bo ba sodo to ba ki ya lokumu bo tiki un rwandais wana vive à 15 ans asa ko exterminer biso bino ba militaire bo vandi abomisi bino na kitona abomisi bino ba tela bino ba poison nzambe nanga na ebité modèle ni na kosala na Congo nzambe nanga na ebité nazo senga ko pesa ngaka kaka nzeto pesa ki na Moïse na papa Kimbangu o pesa ngaka kaka mbeli o pesa ki na Josué pona buka mira Jericho ya Congo mais ndenge ni bokovana na motobo même causerie morale pas sur le ba militaire rien mais lelo oyo bande konaye ba militaire touch o basisaki na Tanzanie atie bango lelo ba komi na tout en tour na ye apesi bango ba kombo ba congolais et puis so landika ba Rwandais na bazoza ba kombo na biso kaka ya ba Kasai occidental so disait côté ba Congo mais pour la nuit ba Rwandais na bozokata komba boke tu te tondi mabino pour ko reverser on comprendre et ko reverser yango moni na lobike bande ko na biso toza la prudent situation ça très critique situation ça très grave ba politicien bazate bato bazo défendre papa bomoko oza mona ilaka po sotie caméra beauté peuple ba ko ba information ezo le kate ozo mona yango moni ke to ya pona ko dénoncer makambo et puis to vandi awa bazo wele la élection bazo wele na bango élection dans l'état Kanambe akundi plus de 450 Congolais to bando kakako bato bakufi na Benye na Butembo na Bunya bato bakufi na Uvira bato baluki na train bato mais lelo oyo bande kona biso o bakundi bango 438 ou 450 personnes ero bazo polo na maluku na basapato totika bango kaka ndenge wana Kanamba ken asala élection non écolekate o toza moment ya vérité to kosala élection te na Kanamba etaki bande kona bakundami na maluku non nazo benga bande ko nyoso ezala ba Fraki Diongo na ba Gabriel Moke ba Barte Fayulu ba Albert Moleka ba politicien wana basangana bande kona biso wana kobima leader eza esprit leader eza esprit bobima boza na boaba na mboka bo sangisa batu bino tunde na tangana ba Gabriel Moleka ba Fraki Diongo ba Albert Moleka ba Fayulu bo sangana boaba na mboka bo kenda élection na
un irrétrait wana te vagabond wana te bokende élection na ye te boyoka ye te bobimisa bato libanda tozwa soulèvement populaire peuple congolais azwa pouvoir na ye yango moniki tobengi bato bandeko ya Grande-Bretagne bana Londres bamama ya Londres bosomba batike libela bana Londres le 28 août na 13h30 grand marche contre dialogue wana oyo balinga babomisi sous peuple congolais contre Katia 35 Congolais na bakufi ya Katia 50 ya fausse commune na Maluku yango na sengi na bandeko à Londres o tout batanga mbaki baza ba Congolais boya awa na Belgique yango mone to pesa kita ya 1 mois bandeko ya France ba mama France ba jeune à France ba kuluta France le 28 août méga marche awa na Belgique awa place Tshisekedi avant na rapport au mona ke to boye discours na ye toza suba na mikete toza na 1900 na 19e siècle te to comme na 21e siècle lelo ba petit na biso bana mike ba kumo soma ba caméra ba komo filmer biso ya to bengi bandeko ya Allemagne bandeko tu ya Allemagne kune pa ndeko na ngai ekila bosa bino tu bandeko Allemagne boya wa le 28 août awa tokutana awa na Bruxelles match ko banana porte na mina 13h30 tozala tito kenena na rond-point Schuman na Union européenne to le tout d'abord représentant ya ONU akoyama biso totikela memo et puis tokena représentant ya Union européenne bakoyamba biso to pesa bango memo départ ya imposteur c'est fini na occupation yango to bengi bandeko ya Pays-Bas Hollande boya pe awa kotaba place de Jésus koko wa luozi boya bandeko na biso bazakuna na Danemark chéri de commando bino tu boya na bandeko ya Belgique o nyoso bakolanda boketu wa yambo boya marche motako sa marche azate kanamba kena ote biso toti ko sala marche kanamba kena no te biso toti ko sala sitting parce que ba occidentaux moto ba imposer ki biso occupation oyo c'est la Belgique ba Louis Michel ba nini ba imposer ki biso ba kalisa kaka congolais kaka za ya masanga congolais azaya azo vivre na ba ignorance lelo to telemi to tika Congo te na 2015 o Congo ke na lisusu yango trobi bandeko baza na Europe mobimba na Canada na États-Unis pas John Image bandeko baza na Afrique du Sud bana Kaida Sami Boyoko bino tu ba petit na Roger Malila bandeko na nyonso ba o tu baza kuna et puis ndeko na na Gino na États-Unis Gino méchant yo za na États-Unis bendele kita parce que na moment oyo le 28 août ezali méga marche to relaxa force soki biso toza juste na kata bitumba oyo nzamba tindi biso to bunda et puis sans oublier tant bokoya bokuta album ebimi ya kitoko peuple mokonzi album ebimi ya kitoko diaspora et puis diaspora boya et puis na kobenga ndeko nanga na kasi tout ozwa menace moko wa ya batoaner bautaki kobenga camionnette mbola descenda fumu kimbango koka mama mwilo koka papa diarokele na pesi mbote pa ndeko nanga Pichu Shomongo Christian Bola Edi Bolombo commandant Iso commandant de la ville Odombo commandant de la ville Mama Yuyu Mutumos et puis Mama Louise Congo ozana soutien na biso Mama Louise Congo ozana soutien na biso na Pesimbote na ba Starleta ba Charles Ngongo bandeko nyonso ya peuple mokonzi tozala bomoko tokuta na biso tous les 28 août awa méga marche na nkombo ya Nzambe tokolonga kaka na Pesimbote na bana na ngai sans oublier na Pesimbote et pa ya Betty Malemo mbote bino tu bato balinga ngai o bazo tianga na prière o bazo fortifier ngai bo continuer ko benga ngai bientôt tokolia bonne année na 2015 na Congo po Congo ezamboka na biso za ba Rwanda te kanambo ko bangisa mutu moko te bisengema ko bangisa mutu moko te toko chasser bino bientôt bokima mboka wana merci. Merci beaucoup Nabalandi à 3www.bomokoyamboka.com. Tokomi déjà presque na suka na biso meto yambaki mupaya moko avant na rejoindre nous na opesa micro et pas mupaya nangane totai kobeta c'était pour le 30 na Angleterre kuna pona koya ko sa ba émission na bino et puis pona koya ko vandisa vraiment ko tia libanga ya bomoko ya mboka kuna o nyonso azana besoin
il y a contact na biso numéro yangwana Jerry Katalai continue ko bomba mwana popi ya mukolo mwana popi ya mukolo petite terre propre mais respect bomoko mboka na remercier na ba radio tout eza na site internet na remercier tout d'abord télévision na biso bomoko mboka na remercier les amis de Wetch na Johnny Aimpi na remercier radio Bendele na remercier radio Bendele na remercier radio Lisolo na remercier radio Bosomi na remercier radio Air Libre de Bruxelles ba radio tout o bo comprendre ki te lelo tokomi bomoko na étape tokomi nango to passer message ya bomoko ya mboka pona ekango la peuple ba radio tout na tangi ba tchaki trouble na kati ba radio lelo ba radio tout et comprendre que ba kotisaki distraction bayaki bayibaki mwinda ya bitumba oyo ya papa Kimbangu na oti ko lâchango le 29 juin na lâché bitumba wana lumière wana yango naza nango na maboko na kangi yango politicien moko kozonga lisusu te et puis peuple congolais ba kozonga lisusu ko adorer moto te nzambe a bénir toujours mama Didi asuta mabolonge yinda ko banga bango te pe kaleve ya ner to ko banga o te poza rien oza mokufu oza mopoli betimidation na bino bozo benga boketu na téléphone ke to ko bomé na tongo na midi na pokwa bokeba na bino bokeba na bino naliaka 1 euro na bino te bokeba na fuka melaka ba Rwandais te ngai na ko fuka melaka ba Rwandais te pe na za esclave ya moto te na boya idolâtrie na vie na ngai ba vampire merci merci non de Fumu Kimbangu notre prophète peuple ezomona on comprendre toi na besoin ya bato pe bana kati ndenge bazakuna bato mso ba pe biso ba information ba bitala ba komi non bato tu ba mabete yango mone mso bato ba comprendre kite tango to fungola ki porte ki toko ko solo même na ba ndeko mso ya politicien mso bazana mboka même tango éclair est-ce que bi comment maman wana donc non maman na kana besoin au moins bato ba sala na kana me na kana besoin ko ebete mais na zozo rapport que azo aider quand même bato bazuta France partout pour na aider bon notre objectif est ambassade dans les bâtiments na biso soki azo sala malama azo sala pour na peuple na e ko chasser tout d'abord occupation et que ne puis makamususu et koya nango après hein. Donc ngai na remercier ka Nzambe na remercier yo elongo na bande kubana na biso bauti vacances ba yawa donc Nzambe bénir ba diaspora tout bo fungola miso o ezali moment ya boyo kana bino su ba boyo kana bino ba Gabriel Moki po bazana vérité boyo ka ba Frank Ndiong bana vérité boyo ka ba Albert Mole ka bazana vérité boyo ka ba politicien mususu bazana vérité o bazana vérité te to yo ka bango te donc lelo to kotika pe kolobate to continuer bitumbati jusqu'à na victoire au peuple congolais à triompher pour peuple on y fasse ka peuple y fasse ka peuple et puis na bibo bokeba na basoso moko diaspora congolais bo benga bandeko bazana Kinshasa bokeba na basoso euti Turquie bazo benga ngo basoso ya sida basoso neza ya maladi bo benga bandeko balia basoso ngo soso ngo za ya mike bo eza basoso moko ya maladi oyo Kanambe na Zoé na Jeannette Kanambe ba commander yango pour na peuple kufa bo faire attention na ba soso wana diaspora et puis to lobi boy diaspora congolais boye bisa bande kona biso ba futa kalisusu maite ba futa maite ba futa kurate po musala ya pamba Kanamba komi na 30 milliards de dollars mbongo za libana na balengwa or bo futa maite bo futa kurante et puis to sengi bo benga bientôt soulèvement populaire yango loko to lingi. Merci beaucoup. Nabalandia 3 fois w.bomoko ya mboka. Oh, bomoko ya mboka. Eloko na bino ya makasi, eloko ya makasi. Mama Louise na Anvers bambo teno yangwana babi osa musa na malamu mama continue ko sala pour na mboka na yo continue ko servir bana mboka na ndingo za ko servir na diaspora précisément na continue ko sala musala eza sima ya caméra eza ki abino mwana muke na ba evre na nga na bengaka mwana muke na ba evre na ye so la benga kombo mo be yalinga ngo tangaka na benge tambo donc so la benga kombo mususu alinga kombo na tedi mais mwana muke na ba evre na ye bo sepa na bilili babi liboko ali bende na assistance pe tozaki na tampia azaki mopanzi na biso et puis na Jojo ya Jonathan en direct Suède. Naza komona Patrick Momo Digital babi yende PPDG
PDG soko luki obetanga pona makambo eleki na sima yanga aza bata makasa to mona bango te baza kuna o mona ba maître Ziko Mayeye bata makasi o mona ba maître CD bango tu baza na sima nanga do so meki o kuta na batwana ponga makasi kuteza na ngote nga bunda na ngate nga ka micro ko simba ko sepelisa bino ko tia bino vraiment informé na makambo nyonso eza koleka na mboka na biso. Merci beaucoup botikala malamu nambala sima numéro mosusu oyekoya na ko continuer ko sepelisa bino. Ciao ciao. I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home.